Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Partagez, likez, commentez. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Merci en tout cas. Merci énormément. Nabato Nyon Sobayaka. Basabonaka, bazo partager en tout cas, ils ont ça la mission vrai kitoko, ça nous donne encore le courage de vous amener des informations. J'espère que boyebi déjà liwa ya mwana ya Jibem Piana, ou za Océan Piana. Alors ça fait très mal quoi apprendre liwa nae. Boyebi Jibem Piana auti kokufela ba musicien nae. Zulema auti kutika biso et Segen Mignon pe akendaki en tout cas BCBG zaki na matanga ebele bandeko. Alors oza loko la troisième matanga ya mwana na biologique to yebi biso loko la ngai mwana Jibem Piana Océan on a yebi ka nenga kufi natika ko yeba été na ko découvrir kana ba photo surtout na mariage ya Ibrahim Piana, Abraham Piana, so Ibrahim mwana ya Jibem Piana o autaki kobala. Nde na ki ko découvrir que Océan Piana zalaka. Donc ninga kufi bonne na ko mona ba vidéo don na yeba kité. Selon les solo maman Nicole Bokoto ayaki ko présenter Jibem Piana mwana na âge ya 18 ans. Alors dans la vidéo, on a chez la bino, bolanda attentivement. Vidéo où il y a live, bon live, ce qui se dit na live awa mamba somme bimi boyebi que non. Biso to la bino ba news, mais il y a des gens où ba yebi ba news pe mingi koleka biso boza ba télé ba internet. Hein, ils ont mutu super afanda na mama na ye, afanda na Océan, afanda na Jibedo ya ba mutu ba yeba ka bato to lobela mingi. Alors non chez la bino live boyo kama solo ya somme non kina matoi. Alors, l'autre vidéo est Ken Piana. Ken Piana na vidéo au aloba qui déjà que batumi balé bakokufa lisusu moko kozala mwana biologique ya Jibem Piana. C'est Ken Piana qui avait dit ça. Je me suis dit Ken Piana o aza prophète parce que yemo aloba que non bo monanga lokola prophète donc a commis prophète ya kosakana te. Donc, aloba ki yango ezaki par hasard to ayebaki. Alors le Jibem Piana akweli matanga toko condamné été toko ki koloba te parce que aujourd'hui chez nous les Congolais ceux qui muto akufi bon lobaka et surtout que ceux qui muto na za star bato ba lobaka que non allez ndekonaye allez moi les gens vont dire ça. Alors sans plus tarder mes amours télévision et radio te nga na la bino ba image o bolanda na no Ken Piana bolanda pe vraie explication ya liwa na ye et puis to kolanda live o nga na bino together s'il vous plaît bozwa kato ya kolanda ba émission bolanda vraiment na sali annonce oyo na expliquer bino d'ailleurs et après na la bino ba image sans plus tarder mes amours télévision et radio te tolanda ngo together OK tolanda na Ken Piana et puis na la bino live wana en tout cas toti kananu kobanda ko juger maman na c'est vrai a comment na prophétesse à l'église munene a sala pe ba vie na za pe maman moko pe ya moto mais lelo abongola ne motema a comment na église to juger na noté to lela na mwana ba kunda comme ça na bigi ba live et rosalama ba explication ba émission ba analyse et rosalama. Alors sans plus tarder télévision et radio te to landana no et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Kibana ya papa chéri, bozalaki prudent na ba message oyo nazalaki kopesa makambo nake kwa ya lelo te. Na ebisaki bino na lobi mopepe wana ekokende tokokomisa mois de juin te.
mupepe oyo ndenge ezokende tokokomisa mois de juin te nalobaki eza na 2 personnes okese ezali mpe na mwana moko biologique ezali mpe na mwana moko biologique nalobaki mwana moko biologique mpe azali bandeko na ngai nalobaki etikali 2 personnes na 2 personnes wana mwana biologique mpe azali bandeko bokende kofuye information na ndenge na bino oyo nazali koloba bokende kofuye information na ndenge na bino na miniti oyo papa sheri azongeli lisusu meme système matanga ezongi lisusu bandeko na ngai matanga ezongi lisusu na nzela kota pieto auti sport na pokwa auti sport aobima na sport aokatisa na pieto po azonga ndako makolo bamonika mutuka etuti ya kwei mutuka ngo badeta babenga sami mutuka oyo bamoni ngo liso te donc baver sami akuti deja kufi sur place bamwana wakatisa nde na pieton me mutuka ebimeli ye mwana pieton abotami na poto bazofanda immeuble yango bavanda mama ne bazofanda yana yavanda na 4e étage mama mi na 11e na cerveau bodote mwana ana botami awa koli awa ayebi pieton mwana botami awa océane akoli awa mwana oka auti sport bana balinga koma ogarde bate auti sport azokatisa na pieton bamoni ka mutuka etuti mutuka mwa deta famille bamoni osote naye bafuye bacordonnier kaka sikoyo nde na ba 11 ba 12 ya babengi bayo omona ke bamoni nimero ya mama na ye nde babengi mama na ye banyoseke mwana kufa elobi na butu sikoyo mare na ye nano informe papa na ye te nayebi te mpo nga nayebi te nga lokola nani yebaka bona na grande sere nanga me bana bazali na ndako nde ya babengi bango bensere nanga sikoyo nde moto abengi nga losandra nini ngo oseyani na kufi nga biye sukeli mpe nalobeli makambo to lokola olobaki koma ya junior azape koto po junior okomprendre bamila mpe bakanga banjoto aoprotege mwana na ye azale ebeke sikoyo mpa bato bazali baotira attention te na kaka mutuka etutaka kaka bato eza pasi eza pasi mwana ya 20 ya mama na ye aboti mwana na ye Nicole Longondo aboti mwana na ye apesi ye areconnaître kuti mwaka bamama nde balinga baforce lokwa yiba komi na mwa ocomprendre amemeli mwana jibe na 18 ans nga amemeli koposa te mwana jibe na 18 na 18 ans na kini amemeli ye biloko eka tikekeli mpe nazolenga biso mpe basi tande balisiko mwana kei na liste ozomona mama nakoma profetesa akoma na église mwana mama nakoma mama akoma na église aya na église amonena na Paris ifale kokotisa bana nyonso bapriere parce que makambo ezokende mabe oyo olobaki bato bamona kolokwa moto aliboma ocomprendre bakoma bato oyo otangi bamoni olokwa liboma ta siko mpasi bake kobeta koto ifo olakisa bato sikoyo mwana akufi wi mwana ngo seyani moto tuna nani mama na ye basala mama na ye mwana ebenga ye ifongi mama ye ifongi moto apesa mama ne mokanda basala mariage ya fona ye ifongi mwana mwasi basala mariage ya fona jef ifongi moto adéclara mariage ekotaka na bainternet wana bango baspace ya mokanda ocomprendre ye ifongi ayebi petite sere ye ifongi Nicole Longondo so obengika ye ifongi siko bisi ye ifongi nani l'océane akufi ye ifongi oluba akufi aza meleki ya jef ifongi mama na ye azalaki bato bamili baping peti ya baje ya ifongi sikoyo lokwa pazwa mpere aboti esenaki ye ifongi adeklare ko basala mariage mo mpo mama azomosazwa mokanda sikoyo mama na ye Nicole Longondo siko so obengi ye ifongi sikoyo mpe sopo ye ifongi moto ayebi bango de a z ayebi mpe lisolo ya mwana so obengi ye ifongi sikoyo nose ye ifongi océane pia na mwana leki no Nicole aopeso baidentité nyonso oza nimero ya gf te naluka yango kasi luka yango na nini kono benge po apeso bainformation mpo osala émission bien mais okobetaka flash sikoyo ya moke mpo bato bayebaki oyebaka makambo avant oyo eza na oshokwa merci beaucoup merci ako ozwa badetail pa jie ifongi koti bobeti sikoyo na jie ifongi ok merci vraiment keni pela kangama na nzambe kangama na nzambe biso toyaka epa nzambe kaka baaccident motuka sikoyo na poto bamoni chauffeur te mawa to bana obenga okasi nasilisa nabetabeta biloko na mbanga keni pela bombanga yo bomba yo za motu bomba ocomprendre keni pela masola jidol mpe homme nzoluba ngo lobi ocomprendre baoluka okutu mpo gida mbumba wanda oluko ok mwasa jidol wana bakabwana
Jidol, c'est normal, soit oui, il y a un autre Jidol, soit Jidol, pour bien tassi, Massimo Yebi. Ok, oui. Donc, Mayeli. Merci. Soit M, soit Yemba, Bazembo Yebi, qui est pas mon tassi, ma quoi. Eza ya kobeba na ndenge bablagi te. Nayoka nanu yo mige nyema yo mige komi yo ozalaka na besoin ya kodétruire makambo nga na osala oyambaka bato otunaka bango baquestion mpo baloba po matanga loba na masheri loba eza mamwa nzambe ya mamwa nzambe eza mokana nzambe nzambe nde moto ayebi mamwa nyonso yabeke na mwa faso ndenge bato bamemeli likambo oyo ekomi oyo kote mosusu bapage mosusu eji balie mwana na ye ken pia nalobaki yango eboye na boye me na minute oyo ji baza choke mama nicole aza na choc bato baoyaka na liane ndako moko nasala boye eya mpe bamoment te na ntango ya matanga topartage mawa tolobela likambo ya mawa tonga toyeba aseki accident ndenge nini mekomi na lia na ye papa sheri kuta wanga na zemi wana eza mamu na bango akala ntango azaire mpe ya lelo te nakolo bango akala esiki babomisa mwana na mpaza na ndako ya jibe akenda so ayeki na yeka na ndako ya jibe adresse ya matanga yango oyo adresse ya matanga yango wana bosala capture bato boza na besoin boke kuna adresse ya matanga eza wana bosala bacapture bato ya YouTube bosala bacapture adresse eza wana voilà loba na ma chérie Vanessa loba yango moni bayokitisaka bato moni baoya na makambo tofanda ndako moko ezaka mpona koevite bafamille bao baza vraiment na kati ya famille bayoka pake no inte ntango oyebaka tofanda baoyebakaki eza motu kingani esala bien te apres matanga baosepela nao te boya mpenza bango na komata somo motu mwa amati alingi abandaka koloba makambo tofanda ndako moko eshibe kuta boya mwana hm kitisa eka na ndenge bien. Merci Vanessa, merci. Achama kicha okende pasi mususu avespita. Bakita ete fo batikaka bango wana basilisa ape bazuma sasi. Ma Nicole aza na shock. Ana shock makasi. Oyoka pe bandeko neta mosusu pa fani baotala live o. Boza no na miyoka na mo na YouTube ndebo oyoka nga bien te boza no na miyoka. Na oyoka neti mami. Na oyoka penance. Boza ya muke bandeko nga mo na miyoka. Ah, c'est bon, Naomi Yoka. Donc voilà, c'est bon. Bandeko, vous avez besoin de matanga, adresse et moi, on a affiché. Donc voilà, vous avez capture. Merci Vanessa, merci beaucoup. Oui, Malusuna, merci Vanessa. Oyebi mama omanko na Kinshasa wa kufela bana mibale mukolo moko na bamabiki na accident bakena lancé le somba so bakwanga. Oyeba ngo naebi wana famille na ngai wana famille ya mama Fantana famille na ngai bala bana mibale mukolo moko wana naza mwana na uka somwa mokili mama wana kufela bana mibale mukolo na accident voiture yep on a destin ndenge nzala abetata musique te l'avenir fungola micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Hachem. Bonsoir. Nangaki naloba kaka air moko tozalaka batu eloko ekomeli jibe eza eloko ya pasi avant koloba toyebaka nini tozoloba tomichaka mpe na place ya baninga eloko ya pasi ekomeli moto akanaki te bato bazoloba ba n'importe quoi mpona nini mawa ekomi kozanga bato boye tozalaka batu tozalaka na mawa ntango likambo ekomeli motu etika kolobaka ba n'importe quoi soki likambo ekoleli motu donc eloko na mateka mpona meka kopesa conseil na bao bazokomaka ba n'importe quoi bazoloba eza malamu te. Merci beaucoup. Merci. Miss B. Allô? Oyebaka mati. Tiens, non, donc joli à l'oba. Quel joli. Donc Jaël. Quel Joël? Donc Jaël, c'est vous. Mamie.
Pardon, bah. Voilà la D'accord. famille. Moi, na akufi. Programme yango wana na publier bino na na TikTok na chepe na Facebook babenga na chepe na YouTube hein. Na TikTok na chepe na YouTube. Bosa ba capture bato boza besoin boke matanga baza siko na salle. Bato bwana besoin bokende kuna baza siko na salle. Voilà. Moi nazali abotama le 16 décembre 1998 akufaki le 21 mars 2025. Donc moi nakufaki lobby. Akufi lobby. Lobby na 22h. Ah, akufi lobby na 22h. Donc ba tout aki lobby akufi pe lobby kaka. Ouais. Oh là là. Maman a eu un monde lelo na ba police. Na ndako. Ouh. Désolé kele kaka moni ba police le temps ba elesa. Oh bango banda lobby. Ouais, il faut ba lukat. Oh là là. Parce que la sac na iti. Parce que moi na outi sport. Na sport peut-être à même qui bien compléter. Akufi banda lobby, my God. Depuis le début na butu. HM. On a quitté na na butu le temps baya kozwa bakor sécuriser place accident famille vraiment nouvelle ezaka lobi lelo ezaka bongo mafata son beti marlène okangi video osali video bere na Marlène bere alobika babeta Marlène na salle atuka bere na ndoki oui HM asali mabeti bere babeta Marlène na salle. Bonsoir. Comment peut yo tout qui motoki yo sondeli motoki na plus OK ma olio zo moto mo mettre l'hôpital mbangu c'est camion normal vraiment papa bere na sina beta mlo solo mwana vandaka na mama te mwana vandaka na mama te vandaka ye moko bere na ebiso bakosala enquête isima Agnès numéro na nga yango eza affiché awa na YouTube ozomona numéro na nga te nzambe numéro na nga yango Agnès numéro na nga yango moi couleur voiture ndenge tikalaka po ndenge atuti wana yebaki voiture epanzani ba morceau ekei bakosala enquête bakozwa ye bakima bamingi bongo wana ezali na Saint-Denis papa na Saint-Denis te ezali wa kote bavandaka noko kote avandaka avanda na Saint-Denis ngalo yi para yi gemela ba vanda suna serva dozi yeso yi mama na azali awa na noisile na papa pela mutaza na poto mba doso yoka voiture tuti mutekimi no yara wala somo mtakimi sana kutoka mmoja ngai moko nazana kazi sina nduba na sina mona de mutatuti bla agare pena kama panzi aye akiti pena abenyi la police mais il y a raison Agnès numéro na nga yango wana numéro ya mama Nicole te na ebisi ozwa numéro na nga ya WhatsApp yango na 0049 155 10 89 54 92 zwa numéro na nga ya WhatsApp okomeli ngai na WhatsApp ngai na kotindela o numéro ya mama Nicole na WhatsApp na privé Agnès tolo balinkilari tolo balingala te mwana mama ozo comprendre nga te nde niko tozolo balingala eza très simple yo enregistre numéro na nga okomeli nga na privé nga na otinde o numéro ya mama Nicole voilà Agnès tolo banglais te ma chérie nayebi koza na émotion nde mwana kufi na comprendre matango ya butu ba hiver ta mulile za makati bakima penza na mataka pona conformer biloko bakima pende bele bakima mama ngakutu yo kuto zolo bani ngai zaki taxi men mo apa taxi likolo akima bakima kako bakima pase na yoki na ba live misis ba loba bakima nde na pote ezalaka te ezalaka penza bakima ka okima makambo ebele koza ba place j'espère que va trouver
Mais ça dépend de côté de la maman Bérin, ezaki na presse monene. Nazoyeba pe sexo ezalaki na national soki autaki gym babi côté wana babi ezalaka mpena bamisusu ezalaki bakuluwa bapesa mike donc c'est ça vérité eza te ça. C'est un souci fort, jeune. La pauvre. On a quitté, hein. Merci Nabino Nyonso, vraiment merci. Merci ma Fanta. Bon, merci beaucoup, moi. C'était une bonne soirée. Na CP na na été Marlène. Marlène a sali maman na mabene na bimisi voice na ye. Fatika système wana zo sala kana. Eza matière. Moi mindele ba maintenir ye ka ba zoe ba. Mais maman lisuna ka matière na niveau wana. Kasi bango ba benga ngo matière, yanga na zomsi ndenga ironie. Bango benga ngo matière. Azo sola na mutu atunyo pe oza nani, RPC keze intel, apesi o confiance. Yusko na idée nyo tila ki téléphone pour recorder. Kasi on appelle ça l'information avec preuve que dans sol. Ole pati kango privé pour na ye moka ki ko publier ngo bata réseau bazuyango et comme ici ko matière. C'est pas bien mninga ole la moine. Oui mwana mukolo boli ko na ngope maman je sais que na ngo robota ne pe msou li. Comment ça c'est de trop Marlène. Maman bonsoir papa cible. Bonsoir. Ah, malobeza yo papa. Non, jusqu'à ma précision par rapport à lieu à côté à Koufi, parce que j'ai essayé de suivre un peu les informations. C'est vers Melun, tu vois, vers le Saint-Denis, à 77. Ouais, au fait, il y a non loin. Melun, c'est marre. Comment? Melun, c'est marre, non? Non, Melun tout court. Ah, Melun tout court, le 77, voilà. Oui. 77, tu vois, il y en a un magasin, mon grand frère, maintenant Lidl. Il y en a balabala moko wana so ke lokola na na le vers Saint-Denis. Voilà. Ouais. C'est vers là-bas. De la quartier na yepenza quoi. Kwa babi avant dans la Melun. Oui, avant dans la Melun. Ah de la quartier na ye. Wow. Papa, côté en accident, ça m'a souvent ou bien? Souvent. Au fait, il y a des voix mon corps, il y en a sorti. Bato varana tendance souvent bat balula kaka na ligne continue on a pas na bajonga. Voilà. Quand tu te lances là sur se tromper pendant balou, il faut qu'il y ait un mosika dans ming bagawana vitesse ou bien baluli kaka wana ko dans la vati pendant jonga. Tiko papa zaki na voiture ou bien zaki na makolo, c'est ça je. Non, moi j'ai suivi les informations parce que je n'étais pas là. Oui, mais l'information Balobi que les Kawana va expliquer lieu comme je connais bien le quartier, va expliquer lieu, je me suis rappelé que voiture est tout tirée après voiture métier. Ma caméra a raté, Kotangwa, ma caméra a raté. Non, Kotangwa va caméra raté. Kotangwa va caméra raté et na butu ba kami molili ba lumière ba. Ah, on est comme il passe. Et moi na bandi. En plus la salle de sport et la musique tena wana certainement c'est pas de sport en musique tena. Ah mona une voiture en haute to nini yesu na ngai. Ya kama moi molili pe Kotango hein. Déjà papa cible Mikolo en France à partir à 19h ba ruelle nyoso bazo boma mwinda. Ouais, effectivement. Bah c'est économie à courant. Papa, on peut retrouver, moi, je sais pas, excusez-moi, tout dans le bilobé là. Accident, c'est la des fois, on a moins de pasukaki, là, comment la voiture est boukanaki, on va retrouver tes parents. On va trouver. Toujours. Na ba débris wana ka ya voiture. Papa, Angel qui trop Mikolo, tous eux, souté. Il m'a comment ça m'a tellement. Vraiment. Vraiment, j'espère qu'il va retrouver. Oui, manque en voiture, Mingi pour la Jivin Pierre n'a pas c'est Mingi tellement. C'est que na maman wana papa, maman. Jivin Pierre n'a connaître bah dessin un peu trop là à open maté. Les Hollandais, c'est pas bon. Pas c'est ça plus na maman papa. Maman boko li ba na ye moko anyo kwa mina ba na ye. Pas c'est ça plus ya papa. J'ai pas allé na kichata kuna vanda ni kuna. Alors ka passe bien sûr mais pas c'est ça ma cas c'est ça ya papa et ça ya maman hein. Ya maman. Pas c'est ça ya maman. Banquette nyonso ba ko retrouver na bango. Omoni ba na ba bazami tuka boyebi non?
et choc nyonso moni ata mutu moko akolobaki na moni voiture moko boye ekimaki ti bakuta ye bato bayebiki batutaki ata place atuti ezalaki na caméra te na direction bakoretrouve omoni ntango bachoc esalema ata mutu moko par curiosité akoeza abimaki mutu na fenêtre bakoretrouve ekozwa ntango omoni oyo ya tour non la dame akimaki bayaki vraiment na idée ya voiture te mais ntango okende makili egangaka wana na apart ça bakoretrouve par rapport kasi na die ya accident ekozala na caméra te mais ntango azwi fuite azokima na bavitesse bato bakui bato oro baka tomonaki voiture moko boye telle marque ils vont finir par ya koretrouve bato te bacaméra na bazone mosusu oyo kasi yango nalobi te ntango bakomona moni sens non nde bazoexplike keleki à telle heure nde baretrouvaki corps parce qu'ils vont commencer un peu à remonter sur la rue nde tonton azoexplike bacommentaire te nzela ekendaka na gauche bien donc bazongaki on dirait na salle de sport comme bamonaki na tenue sport baserontene oui je pense que ekozala bongo parce que nde mpasi bauteki kosala sport oui je pense que à partir ya wana nde ntango mosusu enquête ou bien akozala akufaki sur place hémorragie pour choc ezalaki makasi ntango mosusu na mutu baramase ya roule ye oui mwana ya liboso mwana jibe pia na liboso non la petite elle na ordre soki 6e soki nani 6e mpe mosika molikame non mais oui parce que sota bana nyonso baza mikolo mama bana mida nyonso baza mikolo parce que ye abotebi na décembre junior abotama quelques mois avant baoyo ya mibali oyo bazalaka na belgique quentin na yan baza mikolo ngai namoni na nde balobi na nini ke voiture baretrouve yango brûlé kaka bakoretrouve kasi na die ya accident ekozala na caméra te mais ntango azwi fuite azokima na bavitesse bato bakui bato oro baka tomonaki voiture moko boye telle marque ils vont finir par ya koretrouve bato te bacaméra na bazone mosusu oyo kasi yango nalobi te ntango bakomona moni sens non nde bazoexplike keleki à telle heure nde baretrouvaki corps parce qu'ils vont commencer un peu à remonter sur la rue nde tonton azoexplike bacommentaire te nzela ekendaka na gauche bien donc bazongaki on dirait na salle de sport comme bamonaki na tenue sport baserontene oui je pense que ekozala bongo parce que nde mpasi bauteki kosala sport oui je pense que à partir ya wana nde ntango mosusu enquête ou bien akozala akufaki sur place hémorragie pour choc ezalaki makasi ntango mosusu na mutu baramase ya roule ye oui mwana ya liboso mwana jibe pia na liboso non la petite elle na ordre soki 6e soki nani 6e mpe mosika molikame non mais oui parce que sota bana nyonso baza mikolo mama bana mida nyonso baza mikolo parce que ye abotebi na décembre junior abotama quelques mois avant baoyo ya mibali oyo bazalaka na belgique quentin na yan baza mikolo ngai namoni na nde balobi na nini ke voiture baretrouve yango brûlé calciné donc biso torepe information biso tonanga mpe nauti komona yango bakuti yango na parke moko kaka kote ya bamelin wana calciné sikoyo ifo baremonte par numéro ya moteur bayeba bayebi ke eza voiture wana mais mama bakokende bakotala par bachoc inspecteur bazali bayebi nyonso Sacha nyonso bomona baotya na réseaux sociaux bondima ngo te eza vrai ndenge akufi boye eza réseaux sociaux te wana eza information parce que balobi ke baretrouve voiture en calciné il faut faire très attention soki nazwi lien natindeli mama achete retrouver la part moko balobi te que c'est la voiture ebomi balobi une voiture a été retrouvée calcinée. Balobi te que sa voiture est bomi océane. C'est ça? Non, ma commis, une voiture a été retrouvée calcinée. C'est ça que je t'ai demandé parce que yo kinga itemba mo bando répondre. Na tout le monde les a ça que c'est sa voiture wana. Ma commis bongo ba sali sikoyo bien.
ça lien par rapport à l'accident qui est un peu sous. Oui, allô? Meurtrier. Alors, maman Sacha, tu peux savoir comment on est. Non, moi, allô? Alors, papa, loba nao. Alors, papa, loba nao. Akiti na comprendre. Moi, la jambe, mutanga loba, moi, la jambe. Akangi micro, ayebite tete. Na fongole, moi, la jambe. Eh, oui, TikTok, bah, chamba, ma casse, hein. Yo sawa mindele. Mikote mama ashamba aza okanga mikote. Fongole na mwana ndiye mwana mtaza okipe pesa. Ayebi kete kufungola mikote folo bana ya fungola miko na yeza na sewa. Akiti. Ayambi telefone. Donc Océane ils sont là ya Soraya na Junior c'est que Océane aza yaya Soraya te aza mukolo aza leki par rapport ba mwana Junior. Ba bota mimbula moko na Junior. Maman yoka non pardon. Soraya aza mama leki ya Soraya Océane aza leki ya Soraya na Junior piana. Na donc ça va le cara un mois. Oui, mais oui, aza leki na ndenge ya mbula ndenge bazaleli. Kasi bon Donc Soraya Junior Piana na Océane bazambula moko. Bref, Junior Piana na Océane bazambula moko. Soraya na Daïda na Abraham bazaba yaya. C'est tout. Voilà. Congolais kama masolo batoka yango boye papa. Butika papa ke papa émission ba nyama na moni pa ya Ishwaya osala ya bambisi lelo. Mama Lola ça ya ba poisson. Yo la moni ya ba poisson à côté de ya ba poisson. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Moi nana za na 27. Sambula mona Junior. Junior za na 27 ans. Oyo Océane oyo ifoza mwana na yeme ayeba na kati. Non, Océane aza oye del. Na bandeko nazo bija okata live na osola na ndeko na téléphone epeleza très important. Bandeko na YouTube, je suis désolé. Na otika bato TikTok, bandeko YouTube s'il vous plaît, okutana tout à l'heure. Et voilà, les amoureux de Bibi Shombombo officiel, j'espère que Tolandi Bissonion sont. Nabi que ça a passé, ça fait vraiment mal qu'on perdre être cher, qu'on perdre moana. Oyo ba présenté à l'âge de 18 ans, je crois qu'on a 27 ans, donc cela veut dire presque 9 ans depuis qu'il y a JB puis il y a 9 ans à côté de la famille parce que j'espère que Bolandi na live awa ba lobby que soka kekin a quitté la papa maman la bango donc maman la bango la qui ça JB na âge de 18 ans il m'a dit pourquoi et monsieur Subazolo ba pourquoi il fallait pas l'accès JB puis na tala ce moi na kei donc Batunion Subazolo ba presque Batunion Subazolo ba que JB nde a sacrifié moi na nae yango ngana zoloba pona bato ba osa ba commentaire pona bato ba zoloba que JB a sacrifié moi na nae. Pourquoi depuis tout ce temps-là, on joue à un succès? Pourquoi banane bakenda kate? Pourquoi sacrifier qui banana été? Na tanyo so oyo ya zarada succès. Pourquoi ça l'a ngote? Pourquoi ça l'a ngote? Asala ngote pona nini? Asala ki ngote pardon pona nini? Et lelo oyo a comme une stabilité ayebani déjà tant que JB ata abetaka ne ba concert te ba sala ba album te ndezaka na kala azana ba mbongo na lelo ayebani JB piana donc tout tikana ba nonsense oui to yebi ba vie ba tambola ba musique ba sala eza mambo ebele et puis maman na ye babi aza prophétesse munene aza na église munene na Congo aza pe na le passé na ye peut-être le passé nde rattraper ngana otoyeba te
Peut-être le passé est rattrapé. Alors les amoureux de Bibi Chombombo officiel, partagez massivement cette vidéo. Tu as dit que et ça la passe. Baliwa wana babengango une mort subite. Tout le monde bomonika mutu keye et percuté mutu akeye donc mutu ka irrétrouvable. Mais poto eza poto. J'espère que boyoki na live boyoki explication ya bato ndenge bazoloba eza na poto bako retrouver en tout cas vraiment ba ça la recherche ya mutu kana ba monango parce que na poto ba caméra eza presque partout na banzela ba retrouver ngo mais eza liwa moko ya mystique. Nga na ko loba bongo babi place ngo ezaki molili. J'espère que voilà dit live tina suka. Donc akufi awota ki ne gym nzambe. Yango bandeko nanga il faut to sambelaka parce que vie nzambe de mutayebi ba vie na biso. Lelo oyo oko kufa. Mais oyebite place oyo okende soko tambola ki bien te. Yango il faut profiter de la vie. Soko il faut ko lia. Sala marambo o il faut ça na mokili. Parce que demain appartient à Dieu. Lelo rose à la bien lobby et rose à makamususu. Tala loko à la fille. Donc pour naie akelaki gym pour nous autres à la kitoko pour se faire belle pour azala bien. Mais Aïba quitté c'était son dernier jour. Akufi. Ba mort musubisu to mona ke non to mona ka liwa, il y a d'autres morts où ils spirituels. Ba liwa mususu ils déjà préparé déjà na butu. Yo monara muto akufi mais tu ne sais pas. C'était déjà préparé 2 mois, 3 mois, 6 mois en avant. Yo zo ebate esprit de mort tellement pour tu n'as pas la vie de prière. Au-delà de tout ce qu'on peut faire dans la vie, nous sommes des humains. Toi, batoma sumu, to sala kama be, to mela masanga, to sala be kobo, to sala kama benyo, to sala kama. Il faut toujours prendre le temps de prier. Biloko est très important. Au lamu ki na tongo, au remercier Nzambe pour le souffle de vie. Au ipsi Nzamba protéger yo. Au sambeli contre esprit de mort, contre toutes les surprises désagréables. Il faut vraiment prier. Il faut qu'on ressemble là parce que vie oyo eza mambebele, vie oyo eza makambebele, kola la kola muka, olali boy, olamuki boy. Il y a des choses bandeko na ngai oyo sala maka soki nzamba fongola biso miso totala ka marambo e kokomela biso. Mais chaque jour bat balinga bazala à genoux. Chaque jour bat balinga bando sambelaka du lundi au dimanche. De tongo tipo quoi o sambelaka ka so nzamba la so ke lobi ko bimate ko sala accident. Mais batubele anytime basambela kaka bazaka prévenir. Nzamba za mettre ya topé ya circonstance. Mais soki o sambela nzamba ola kisao. Franchement, soki o sa la vie de prière, nzambe aola kisayo que ko bimate. Dans quelques mots ba préparer maladie mo pour na yo. Jibelelo ba ko accuser de tous les mots. Oui. Erosa la ye, erosa payé te. Vie eza na mambo ebele. Mwana pe ana ndenge na tambola, elle a sa vie. Mwana pe ana famille ya papa, aza na famille pe ya maman. Bitumba pe ko uta kote musu. Donc liwa ezaka na mambo ebele. Liwa to ko lobaka na mutu moko te ke non, yende aza la cause. C'est lui la cause. Yende non 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 non. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Toko loba bongo te. Parce que vie eza na mambo ebele. Les logis bazolela, ça fait mal. Donc ma landisi matanga, kodo jiba landisi matanga. Eza mambo ekomaka, eza liwa mutu. Mutu asepela na liwa te. Pour liwa eza eloko moko ya pasi, eza eloko moko ya somo. So osepeli na liwa sikoza noka ndoki. Nzamba sunga pesa bango makasi, maman na ye na yebi ke eza facile te. Jeune fille kitoko boye, jeune fille azana plein d'avenir. Kokufa kabo parce que jibe pia na bota bana kitoko hein. Jibe pia na bota bana kitoko très joli. Bana ne nyonso ba kitoko ba Ibrahim Piana, ba Junior Piana, on senti que non ils sont trop beaux. O père moi si oyo Océan Piana nga kutu na yebi ka era Kofi awa. Ba Daïda, ba Soraya ata oya bota na mwana ntuka, tous sont ses enfants. Mais tu sens que elle est jolie. Bana nyonso baza vraiment kitoko. Bana ne baza vraiment kitoko.
Mais Lelo, un papa responsable. Vous savez, j'ai bien pensé Moulouba Moro responsable. Un papa très, très, très responsable. Pour tout le monde, un musicien, Moussouba 5 Saraba, n'a pas roté. Ba musicien, Moussouba 5 Saraba, n'a pas roté. Mais tout le monde, j'ai bien pensé à 5 si banana ye. J'ai bien pensé à 5 si banana ye. Bisonyo sotomoni bana jibe na libala ya ndeko na bango o senti que no bazana bolingo bazo sala ba vidéo na mona ki dernièrement Océan ou auti kokufa asala ki vidéo na on l'appelle comment asala ki vidéo na grande sœur na ye et qui ça na frère na ye Junior Piana basala ki ba vidéo o senti que non malgré baza maman mon côté mais baza uni. Balouba Bazara, bon, en tout cas, félicitations à tous les Balouba. Balouba Bazara, vraiment, à mesure, il y a qu'on réunir Bana Bango sur Tougeda. Bazara, vraiment, à mesure, au Sangisaba, na Bango, au senti que non, Bana Bazana Bolingo. Ça fait mal, franchement, ça fait mal, et puis ça passe, et puis ça mawa. Mais, Nzambera Ndemokonzi, c'est lui le maître de temps et de circonstances. Nzambenda a protégé. Biso banzela tozo tambola bandeko na biso en tout cas il faut toujours prier pour ça parce que liwa eza ba surprise ebele mais soko za muto za na présence ya Nzambe Nzamba kola kiso oui Nzambe aza mututé pour okoza pe prophète to prophétesse liwa peso okomelio pe bo omoni pété to mona pe ba prophète musu ba kufela basi ba kufela mibali omona pe prophète yemo ko akufi omona pe Nzamba la kisité donc Nzambe a mystérieux bon. Au-delà de tout, il y a de morts au ESA, il y a liwa naturel, et ça peut être liwa mususu, on sentit que non liwa au ESA liwa bandok. Mais ma mort au moutouré, tout tu es qui ça liwa moi ma bête déjà préparé. Parce que liwa to le baté que non ESA liwa ESA volontaire zambété, ba liwa mo jeune, alors na jeune âge boyé, alors na brit, à ça il n'a nous vie non moulaïté, elle a encore de l'avenir, 27 ans, c'est beaucoup. À cause déjà jeune fille, ceux qui kobala peut déjà zatana bana misato. Malheureusement, Nzamba likolo abatela Nzamba likolo a protéger maman na ya PC makasi en tout cas it's not easy to be que non ils a hésité. En tout cas, merci beaucoup na bato nyoso balandara biso bato bazara fidèle na chaîne na biso Bibi Chombomo officiel. Bon partager massivement ma vidéo, bon aimer, bon commenter. Et on sait biso bien dans partage na bino et puis ça biso makasi ya osala la bino musala merci énormément merci vraiment na bino abonné fidèle ya Bibi Chombomo officiel ndenge bozo liker bozo partager en tout cas restez toujours branchés bozo toujours branchés toye la bino ba news toye la bino yango ne vraiment yango ne makambo merci en tout cas partagez massivement moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro bisous et bye à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Mbombo officiel. Bibi Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Mbombo officiel is the best.